Et en tout cas, chaîne Bijou d'Or TV, ma solo ya sika, s'abonner. Pour mon arabilo à kitoko boye kaka, il faut s'abonner. Pas Bijou d'Or, ma solo ya sika. Tala siko ngolo nanga bomona ki première étape. Bomoni siko deuxième étape. Normalement ngolo vraiment va au tumbango, faut sukulango pa na ma ya moto. Olongoli bazei nyoso sukula na ma moto olongoli bazei nde bolandi ndenge na lobaki osiko troisième étape na otiko tumba yango na tumbi yango sikoyo. Alors po bolanda biloko aboye po boyeba pe kolamba boye il faut bo s'abonner kaka na Bijou d'Or TV masolo ya sika ata na babeki ya les 18 les 19 le 20 le 21 tokotumba pe kaka boye na kati ya koni na kini baliaka kaka bon na lelo bana lakisi elongi te ezale mama leki ya Bijou d'Or mado spaghetti nde moto asali bopra oyo bolamba yango bokosepela me bosabone bobanda kosabone se Bijou d'Or mpo komonaka biloko ya boye. Ale Bijou d'Or mama leki no spaghetti wana tindeli yo oyo nga nasali lelo ngolo batumba na kati ya four tokos comme na film. Bosabone ebele po mona ba changement ya bagout.